ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Fidèles abonnés de ABC One, ça a toujours été un plaisir de vous savoir nombreux en train de Kolanda biso yo babiso s'occuper binote mais tozaba o tozate ngai Serafit Mayandu la grande taille nazaka toujours na plaisir pe sentiment na ya koyeba que boza ebele ya Kolanda ABC One esika to solola ka mboka esika to zwaka ba solution na ba problème esika to exposa ka makambu lolenge to mesana ko exposer yango pe esika ensemble to réfléchissaka babi awa eza likambu ya motu ABC One Jésus le number one mais aussi likambu ya motu il faut qu'on réfléchir parce que nena lobaka bango basana bamboka na bango mibale misatu biso tozalaka na RDC oyo donc à part RDC to wana mboka msute yango bozomona makambu ya RDC eza ko intéresser biso au plus haut point. Léo na des grands sujets à makasi. Na pesi binombo te fidèles abonnés à ABC One. Na des grands sujets à makasi. Mais avant na fongola yango, na opesa mbote na batu nyonso bazaka tout le temps branché en train ya kolanda ngai Serafit Mayandu la grande taille. Bateau de loin, taux de près, bazo soutenir nga financièrement, physiquement, moralement, spirituellement même. Na pesi binombo te. Na pesi mbote na maman Chantal Ayao. En tout cas, maman, merci beaucoup. Na pesimbote na Christian Luko Kipoto na poto. Christian Luko Kipoto na poto. Babi ole kinayo. En tout cas, ezali kamba makila yaya. Na pesio bambote ebele parce que yonde au confirma po kanga masolo. Christian Luko Kipoto na poto. Na bosanité Serge Luko Kipoto na poto. Le mannequin d'Orléans. En tout cas, bambote na bino esika nyonso bozo landa. ABC One chaîne oyo la kabino bien chaîne oyo memela kabino makambu ya bien alors nena lobaka tango nyonso ne zappez pas kokende libanda te makambo moni na titre wana yango kolanda awa kokende na yo musika te. Histoire ya liboso na ye nango na ye na lisolo ya ba jeune o ya lucha na yebi ke ba image eza penana disponible te parce qu'il paraît ba kanga ki presse oyo ezwaki ba image wana ba confrère na biso kuna na beni baza na moi ba problème na o agoma parce que ba botola bango ba matériel alors image eza penza te menenge na yebisa bino boye ba jeune ya lutte pour le changement o to bengaka lucha na mukuse ba organisa qui marche jeudi passé kuna na est kaka ya république pona koloba non na 12e prorogation ya état de siège boyebi prorogation état de siège elingi loba nini donc pour la 12e fois l'état na biso linga pesa lisusu charge na armée ba continuer ko gérer le Kivu na Ituri kaka ndenge ezalaka parce que côté kuna insécurité ezali alors to bandaki première prorogation ba gérer suite c'est pesami pendate deuxième troisième et continuer ti to koma ina 11e alors ba jeune ya lucha balobi non toko ko continuer na ba marche karaboete et toko continuer quand na prorogation ya état de siège te pourquoi parce que bato batie po basala état de siège awa ba komi ko kanga population arbitrairement ba komi ko kota na bilanga ko botola batu biloko donc ba komi profiter na état de siège po basala makamba mabe alors que ba ADF alors que ba M23 bazo continuer kaka ko sala mobulu d'ailleurs récemment awa tokomona que ville ya kuna kana beni kuna na village moko je crois Kwalunga je crois moto peli ba ADF ba incendier hôpital talakaka et les cas qui je crois et les cas qui jeudi 11 novembre ba incendier hôpital. Imaginez hôpital on est à hôpital de référence kuna na village wana baye ko incendier yango 6 personnes ba kufi bazala ki calciné kuna na beni mais dans l'entretemps tous en état de siège si ko talaka ba tumba hôpital est-ce que ba maladi ba oza na rapidité ya ko kima po ba bimali banda yango zo mona ke bande ko bazana beni bazo continuer ko souffrir pas ces aussi la te kuna na beni
bandeko bazo continuer à souffrir nde lusha baloba ki non biso tokoki kolinga lisusu te que prorogation et que état de siège et continuaka parce qu'au fur et à mesure ils ont continué apparemment mboke komi na maboko ya ba soldat alors biso to komi na insécurité ngai na lobaki yango avant marche ya lusha kutu nga na lobaka yango c'est très risqué kozwa mboka ko pesa ngo na maboko ya bato baza na mandoki biso mo ana Kinshasa to ba soda boma mutu na soni ba soldat to yebite soki ezaka nini ezaka kati na bango apparemment so ata mutu azaki normal so akomi soldat comme aka na mo esprit moko to yebaka te soki uta na ba formation et soki pe uta wapi alors baza batu moko il faut kotia bango kaka en confrontation do ba bundaka na bango bitumba pona ko sauver mboka mais kota ko gérer eza pasi alors ba jeune ya lucha ba telema ki jeudi kuna na este ba po basala marche na kati ya marche wana bakangi 16 wana o bakangi version officielle les autres biso ke bazaki déjà libéré bakanga ba encore pona ko rétablir ordre public mais lusha yé moko na sali point de presse te tona sali communiqué officiel te pour nous dire que ba libéré bandeko bazaki ya okanga makuna na Beni alors bozo mona makambo ndenge ezokende tolobaki toza na état de droit esengi soki likambo esalami ba o ba sepeli bavandi mais ba o ba sepeli te baza pe na droit ba telema baloba non baza pe na droit ya ko revendiquer ba droit na bango baza na droit ya ko bima libanda mais tozo comprendre te qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo lelo tozo kamwa état de droit. Est-ce que ba parti ezaka ya ba devoir ba parti ya ba droit ezate ba to ba koyi ko marcher lisusu te ba jeune ya lusha ba tambola pacifiquement bazaka na mindu kité pourquoi kokanga bango alors que bazolo ba non mutu aza na raison ba o bazo soutenir état de siège baza na ba raison na bango o baza ko avancer mais ba o pe ba o telemela état de siège baza pe na ba raison na bango baza ko avancer c'est ça même la beauté de la démocratie parce que la démocratie est belle. La démocratie est belle quand il y a les uns qui disent oui et les autres disent non. C'est ça la démocratie. On ne peut pas dire oui à tout. Ndo moni ba jeune lucha ba telemaki po ba marcher mais 16 na bango bazalaki arrêté peto yebi ke lucha akufela ba participants ebele akufela ba militants ebele lucha kaka na makambo ya ba marche oyo mais nyonso wana eza pona koluka kimia kuna na est ya République démocratique du Congo parce que so baza ko incendier l'hôpital hôpitaux eza pasi to monaki M23 a longoli a retiré responsabilité na ye na incursion outi ko sala ma semaine dernière et sika o balobi ba soldat ba kota kiti na université ba kabola minduki ba lebisaki biso daki M23 mais M23 lobi non ye aza en accord aza en pleine négociation na gouvernement a koki o sala makambo na te jusque là ba responsable ya incursion wana oyo esalamaki e yebani nanute ba yebani nanute tozo continuer alors bandeko bazotala ba incursion ezo continuer ba incendie ezo salama récemment bandeko bandai ko kota kutu na Burundi bandeko abeni na ebite so ba vivre neni mboka wana muke bokimi muke bokoti boy muke boy mboka moko donc na yebite alors biso a to vandi na biso lobi na mona na IDPS kuna fete ezalaki nango batu ba sepeli c'est vrai bozan à droit bo sepeli la fête na bino ya base journée nationale ya base mais balobara on ne fait pas la fête quand ça brille chez les voisins mais là même ça ne brille pas chez les voisins ça brille chez nous. Et pas na biso, est-ce que quand na lupango moko boko ondima ke koto matanga na lupango wana koto kuna fête ezala raté même ata na ba cour commune o biso na toza ba locataire ceux qui locataire moko aza na matanga locataire muso ata kabole de ba invitation à sa fête ya mwana e akosa ni na kozwa fête na e ako délocaliser yango alongoli yango wana mengana kamo IDPS lobby. Ça brille là-bas à Beni, 6 personnes calcinées, ou on a fait version officielle. Pour te dire que version officielle et kitsa ba nombre ba mort. Pour nga na hôtel la babi eza hôpital de référence. Hôpital à Mounene, est-ce que ba tiango moto? Est-ce que maladie? Aza na courage ya ko kima moto bimalibanda?
sentinelle moko akufaki 6 personnes, ata 2 personnes ka bakufi, lokola bakufi na ba crioté. Est-ce que ça valait la peine na IDPS kuna ba ke sepela? To moni pe ba autorité mboka pe ba kei alors que ça brille chez nous. Na lobiku chez les voisins mais chez nous na katel pont on a biso République démocratique du Congo bato bazo kufa bino bo la fête nationale ya base po base de makambu zanga mbongo za na base eza problème te mais bozo sepelande biso tozo nyokoma biso tozo souffrir. Est-ce que ça valait la peine ya osa la fête et puis fête on to ebite mbongo ebimi na kesa IDPS to bimi na kesa mboka wana sizaka ba question biso toza komi tuna alors boloba ke bolingara biso bozanga na souci ya peuple congolais tant bobanda ko bimisa biso na balabala IDPS bobanda ko telema bobunda po na Congo. Maintenant Congo ngo to pesi bino yango makambo nyonso ekomeli biso pasi makambo nyonso ekomeli biso pasi bozo kumisela biso makambo me biso pe awa na mopanzi na biso tozo tala tozo mona ezo simba te kane tolo ngana Jimmy Boyembe le pays va mal rien ne va lelo to komi wapi eloba na ngata ba latiniste ubisumus lelo toza wapi lelo makambo nyonso ezo simba te na longo na dossier ya Beni esika bakangi ba jeune ya Lucha o bakenda na bango ko marcher pacifique pour balobakaka non na 12e prorogation ya état de siège pour ba moni na bango solution moko ya malonga te état de siège et memi parce qu'il faut qu'on se le dise likambu état de siège o bato belé ba betela ki en maboko biso tozara mayele to banda otala na bato ba betela ki en maboko ebele ba bien en tout cas ba pesa ka ba soda côté kuna désordre leki nzokande. Malgré le état de siège, il y a une main politique qui tire le ficelle. Nezo salake, guerre est aussi la té, kuna na est ya mboka na biso. Nyoso na ebité bato ba viva kuna, lelo bo déménager. Lelo bo longwe mboko, lobi bo komi mboka wana, ko kima. Natala ba image wana na ebité so fali matoka ko proposer ba image ya bandeko bazo kima. O mona bato bazo kima na ba bidon na mutu. Na so bate bana mikie. Mon cœur saigne. Ceux qui n'ont pas makambo na muté mais ça la passe. Alors on a tout na comment na IDPS bako ça la fête avec tout ce qui se passe na République démocratique du Congo. Fali matoka o proposer biso image à bandeko ndenge bazo kima, bandeko ndenge bazo souffrir kuna na Beni. C'est parti. Nous sommes ici à la 10e rue dans la commune de Limete, à l'esplanade de la permanence de l'UDPS. C'est à l'occasion de la célébration du 12 novembre, date retenue comme journée nationale de la base. La journée a connu la participation de plusieurs acteurs politiques ainsi que des présidents des associations, des ONG, des ASBEL et autres. La mobilisation de chaque parti a été au rendez-vous dans cette cérémonie. Quelques participants ont livré leur impression. Tel est le bilan d'un incendie survenu dans la nuit du jeudi 11 novembre au vendredi 12 au centre de santé et Kialumba, dans le village de Kisunga, dans la ville de Beni. Cette structure incendie dans une attaque des hommes armés présumés ADF. Un feu relaté par un journaliste sur terrain qui affirme avoir vu 4 corps calcinés au centre de santé. Le vice-président de la société civile du Nord Kivu, Edgar Matezo, précise que parmi les victimes figurent 3 soignants et une sentinelle. Le centre de santé et Kialumba est la structure sanitaire de référence de la région qui ouvre la voie sur le Gamba. La société civile a attribué cette attaque aux rebelles des forces démocratiques alliées ADF qui se livrent à des atrocités depuis le mois d'août dernier dans la région de Bashi, en territoire de Beni. Toloba te, mais toloba kaka po bino moko bomoni ba image. Koto feti, koto bato bazo souffrir to yebite kana kata lupango moko matanga, kana kata lupango moko feti. O ezaki bo moto, to ezaki nini. Wana ezaka ba question makasi biso to mituni ana ABC1 ba réponse eza ya bino, ba commentaire na bino tozozela. Deuxième dossier, o ezotinda ngana tuna. Ubisumus toza wapi na mboka oyo elobaka tande komoko tokomi wapi toganga ki gratuité awa biso tolobi gratuité wana ndenge ba décréter yango ba tenir compte sa faisabilité te boza banguna ya gratuité bozo telemela mboka bolingi mboka te lelo
à l'heure où je vous parle, la classe est en 7e na 8e, équivalent donc il y a première secondaire na deuxième secondaire. Examen sous gratuit hein. Ba on va commis ko foot à ba frais. Pe ba frais en gros 300 000 francs, c'est-à-dire ça 50 $. Dans le secteur public, arrêté il y a Gentini Ngobila. Tout le monde qui yango depuis mardi et qui rendu public Québec dans l'école publique Barbando Fouta ça 50 $, donc 300 000 francs pour nabana ya 7e na 8e. Siko qui avait raison, qui avait tort. Et puis toyo yo kasusu na l'école publique mususu pour na primaire belève Barbando Fouta ba frais à fonctionnement. Ah on est à baluki et à minerval mais t'es mal plutôt amaïle na français to changer au cas combo na ce canon à ta mwandambu et on peut les soumouter malgré ça la passe mais ils ont les soumouter frais de fonctionnement na frais scolaire bon différence c'est api pour nous c'est bon babi frais de fonctionnement net na collège Boboto Barbando Fouta ça 50 $. Pour nos frais de fonctionnement. Oui, collège Boboto. Dans le cas d'exemple avec le lycée Bolingani de Kitambo, par exemple, pour la 7e et 8e, les frais sont fixés à 300 $. On a le lycée Bolingani, bon, on a le collège Boboto, on a primaire, ça 50 $, pour ne citer que ces écoles-là. N'attends qu'à l'école, on a autoébi déjà, hein, mon école a minene, au bâtonnier, sur bakoi koyeba. Allez-y, allez vérifier. Et comme il bongo. Donc, bah, parents de bandar lo baki, botika biso biso moto tang sabana biso. Bah, ça y on a raison. Pour finalement, to tourner nenge to lo baka, to zunguluke na point wana. Jusqu'à ce que l'année est risquée, coûteuse à la décréter une année blanche. Finalement, il n'y a pas eu de solution. Que ya ozonga kaka na maboko ya ba parents, ko yebisa bango que bo futaka ba frais de fonctionnement. Or, dans secteur il n'y a pas d'alternative. Soit il y a gratuité, soit il n'y en a pas. Prix d'appui au fonctionnement des écoles secondaires des secteurs publics est fixé à 300 000 francs congolais pour le cycle terminal de l'éducation de la base. Enseignement normal, secondaire, technique indique l'arrêté du gouverneur Gentini Ngobila. Rencontré sur terrain, ses parents précisent le dessus de la gratuité tout en évoquant la surprise ignorée des parents à la suite, hormis celle de la base. Et ça, quand le corps a dit non, place aux eaux kende au foot à nos transporter, ils ont gratuit, mais puis ça, quand le chauffeur attend mon bon moro à son carburant. Mais on a foot de la transport. Ils ont un des mots. Tu foot à minerval, mais tu foot à frais de fonctionnement. Frais de fonctionnement, tu foot à pour la ligne. Parce que les écoles sont publiques. C'est l'État qui est censé faire fonctionner ces écoles. L'État n'est pas faut à foutre à frais à fonctionnement ma camion sur l'école parce que à beta kitolo tant que tu ko soit na bras de fer na école catholique. To pe ki saki. To baki eloko wana boko kangote. Muto asimbi mundu ki batu na âge ne tezalo ko école catholique. Asimbi mundu ki yende muta simbi enseignement. Okoya ko grimace école catholique te okoya. Lelo to komi awa. Tony moi je ne sais pas le ministre ce qui m'a péka ekiti moi moukié parce qu'on a intimidation oh ya ki nango bako désactiver na liste bako sala boye bako zong sa boye ko panza ba réunion syndicale et tout siko lelo a to zongi sué pas ba parents ça 50 $. Na kata ça 50 $ wana o to tie na ba 300 $ wana o nazoka ba parents fo ba futa na salaire ka o ya biso a ba parents o msusu ba beta ki tolo ke bana ba otanga c'est que to ya non scolarisation lingyo matanango sous sport eza bana ebele ba otanga na bango lisuti kaka ndeto lobi o frais de fonctionnement wana na ba école minene eza ba 300 $. C'est que na ba école na biso a ya ba cité et koza ba 150 ba 120 mais za ba parents msusu bana ba ona ngota ta ba 70 $. Atabache oh nini 300 000 ezebele ba pesa ngo ya ba 1000 francs o mona bokasité nango po biso na République démocratique du Congo to koma ba millionnaire ngana ko ya bena comme pe millionnaire na ndeti na 1 million de francs nanga
Nako pe millionnaire na ne na mais naka $500 mais na millionnaire en francs congolais. On qui parate 300 000 c'est beaucoup. Boye bisanga na fonctionnaire o azana bana misatu. O faut foutre la 300 000. Yemorazo à combien? A foutre ndako combien? Soins de santé za combien? Donc bomoni ke passe na biso auto mesana nango et ça lokwa ba tusi ba mesana na bango na moi passe na bango ba bunda. Boye bo pesi bango espoir. Si manango espoir wana elongwe. Siko na tuni entre les enseignants, entre l'église catholique et l'état congolais qui a gagné. Donc Tony moi ba azu qui sambeti o ba bengaka gifle ya mukolo encore une fois de plus ba enseignant ba remporter ka likambo. Pona nini to komi na beta oyo parce que on ne réfléchit pas. Toyeka to lobby gratuité. Total qui va paramètre o nyonso te. Gratuité ka maman pouf. Et bandi. Bana batangi na ba malonga te. S'il faut qu'on évalue la gratuité en termes de qualité. Bana batangi te, batangi bien te depuis gratuité o ebanda. D'abo beta tatolo te po ane na liboso ezaki Covid. Ane na mibale e yo banda na ba grève tito yo suka place to suki lelo. Donc il faut pas dire que na mandat na bino botika la kutu kotanga te na ba réalisation na bino que gratuité et enseignement parce que gratuité wana ezala kité exister te et c'est un grand échec to yebite ba promesse nyonso et ko banozala ka grand échec to ganga ki sort muto ba embouteillage je cite na Kinshasa ezaka échec to yesus na makamba gratuité makambu ezo bakisama seko bakisama enseignement ezo kita baganga ki oh non bazo bimisa ba enseignant retraité pension ba enseignant âgé plutôt retraite to moni place bazu ba mbongo ngo ya malonga te muto asala ki 55 ans d'enseignement. À table lobby que oh t'es au calculer ba des comptes final et tout mais il faut être humain quand même. Il faut tous à la bateau. Mouta sali 55 ans d'enseignement. Bon, PC $2,500. A somba bazoka, toi somba bombo. Toyebite. Donc, en tout cas, ba makambu oyo, ngata on anzolo bake. Batumsu na place à cerveau na baon bazala na nini. On dirait batumsu na place à cerveau na baon et l'or msu ezana kate za cerveau te. Parce que comment batu bako la balamuki to décréter le remoro o to zui ata mesure te yako luka kota la faisabilité na ngwe kozala ndenge ni avec quelle école, avec quel enseignant, avec quel nombre d'élèves to sala na biso kutata statistique te to yeba bana baza combien o bako kota na école primaire batanga gratuitement to yebite siko lelo to komi na étape to komi lelo boy c'est que bana ebele ba otanga souté na epte so bozo comprendre lo kwango bana ebele ba otanga souté parce que frais de fonctionnement wana ba parents baza na ngote be kolo ba parents so ba luka bana ba batanga bazala na mbongo te loka ba boboto ba bosembo au nom de la gratuité ba parents ba moni tika biso pe bana biso ba ketanga takuna bana na biso batanga be kolo na lelo rosimba lisuti et ko simba lisusu te donc bana ebele ba otanga te parce que frais de fonctionnement wana kaka et ko créer problème. Moi je vous dis na Kinshasa eza mutu mususu ofute la hangar o biso to benga banda kwa 555 c'est-à-dire ndako manzanza ndako wana kutu frais nango ezala na dollar te ba tia onka na franc au moins oh afuta 25 000 francs na fin du mois makomi pe na nyongo ya msu ya 3 mois 4 mois ba bimisi pe na hangar wana awa kana Kinshasa na biso o bato a diaspora boyoka 25 000 francs, et à peu près $12. Soto tchango na dollar, 12,5, 12 point quelque chose de dollars. Même mouto mona koko futa onte, msupo mona ndako 14 000 francs, c'est-à-dire $7. Mais babi misiye po akomi na banyongo. Siko yebisanga mouto ana zo ki mwa ba na tchaki bango na gratuité. Alelele comme ba futa frais de fonctionnement. Soko ça 14 000 francs, $7. Ya refuta ngaro azolal. Bon frais de fonctionnement on fout en école à Ozawapi. C'est-à-dire to zongi ka na case de départ. Ba o baza pauvre ba kokotangisa bana te. Donc ma tolo nyoso to beta ki lelo na RDC to za mbongo te mo anoko otanga primaire. To zongi sa onsima. To bo retirer ba tolo wana o bobeta ki parce que ça sous faisabilité. Donc bana ebele ba ko chômer. Yango na lobby na ministre na ba enseignant na école catholique na nya gani nani zui ki sambeti nani akwei finalement nani akitisi mapeka nani no lendo sili bino boyebi réponse nga na opesa te fidèles abonnés yango na lobaka gouverner c'est prévoir
Gouverner, c'est envisager. Gouverner, c'est prévenir. Gouverner, c'est réfléchir aussi. Réfléchir à l'avenir. Yango na de gouverner. Lelo to komi bana bazui na ba on retard à pamba. Banda kala fa ebolo bana biso ka te bo futa na bino. Boke na mbwela lodge kuna bato bele bongo. Ba vandi ba rolia na frais à l'état. Mbongo ke na ka perdre sa pamba parce que solution ezaki na ka que bana ba na ba ko futa. Et bana déjà première CO na deuxième CO bokolongo lango parce que primaire kutu bwana ko assurer gratuité na ngote. Donc bana bazui sous retard il y a pamba parce que batu moko balinga kaka ko admettre que bazaki dans le faux. Donc ndenge na lobaka ubisumus to komi wapi to za wapi na mboka oyo où en sommes-nous lelo to zongi na case de départ, c'est-à-dire ba parents il faut bo futa ba frais de fonctionnement. Ngape frais de fonctionnement na beza na ka frais eza na ka minerval. Ba changer encore combo tema bata français ba le kami na mboko yo po ebima moi bien. En tout cas, pour comprendre yango, eza pasi. Nenge to ba gouverner, c'est prévoir et simbité. Donc, ba concertation yambwe la lodge, nenge ba y français ba lobaka. Ça a couché d'une souris. Donc, et simbi nangote, et même les biso rien de bon. Bana ba ozon a classe, c'est vrai, mais il faudrait que ba parents ba foutent à quelque chose pour bana ba on batanga. Gratuité to yebite et loko eza gratuit. Est-ce que ba foutre la ngo? Ou on comme le rôle ba forfait ou ba raison na biso pesa biso ou ba pesio 25 minutes mais bien on souka minuit. Minutes on ba pesio pesio m sous na 22h. Si go souka minuit si au moins nous sele no ka moins 2 minutes on se que donc eza ko ba pesio mais ba lina ba ko pesote. Nenge basali ba pesi biso gratuité mais bali na bango pesa biso ngote plein de nzube na kati ya gratuité bana biso lelo batangiti bana biso bazui retard à pamba pour finalement biso mo ba parents kaka tozongela. Donc bravo na ba parents o balobaki botika biso mo to tangisa bana biso malgré bo finga bango benemi à gratuité lelo bo comprendre que bazali na raison. Donc ba parents na ba que l'état zaki incapable ya ko assurer likambo oyo alobaki ngana bino to suki a lelo na ebisa bino que mon cœur saigne na so kamute mapasi boko limbisa soki moi makelelo ezali parce que na ebisa bino ngana za na kati ya bato j'ai vu dans les gens nazara parmi les gens na solarana bato biso toza tozo sala musala lelope to ebite bande kwa la muka kuna na marche wana soki ba kozala penza ko se manifester pour dire non à une CENI politisée. Jimmy Boyembe aza quelque part, je crois que hier ko laksa biso c'est qu'a été la marche ngana bino to kutani mbala sima. Encore une fois de plus merci Nafali Matoko, le plus beau réalisateur de la ville. Ba bien en tout cas bazara raté ba réalisateur à Bogar Bazara, Fali Matoko Azali. Merci également la maman Chantal Ayao. Encore une fois de plus, Christian Luko qui poto na poto. Gros bisous na eux Siko Zali. Ngana bino rendez-vous et Pesami Mbalasima. Kobo Sanate, Zoa vidéo, partager, Panza Yango, Benga Baninga Botala. Ensemble, to réfléchir pour Nabolamo et la République démocratique du Congo. Ciao, ciao. ABC One Television. ABC One Television.